Et comme il peut toujours courir au fêlé au président de la République à l'Obaki, il faut foutre un bon. Donc pour la gratuité, comme balingue bateka na biso coronavirus na gratuité na bango ya courant pamba. Et là on fait là, par contre c'est tout biso. Oui, bonjour chers internautes. Na bandi ezali émission na vino o bomesa kolanda mingi na kombo ya Tukin. Tukin ezali émission o bosepela kana mingi, bolanda kango mingi na bolandi wa vino, topé molobeli wa vino Irène Laingi. Alors na émission na biso ya lelo vraiment nenge kaka tozaka sollicité de partout. To kenda ki lelo na Bibwa na Mikonga. Alors micro SK TV et zanga kite koko mona bisika oyo mama kileza ki mwa mingi mwa nungu kolanda mama kamotali lotilik, c'est-à-dire dans le bibongo snell na lopoto. Vraiment ba ndeko wana ba benga ki micro na biso ya SK TV to koma esika wana pomba te moi pasi moi des autres mo kezalaki entre ba consommateur ya snell ya mpandi wana na ba chef na bango. Alors déjà on zaki dina nini dina ndenge mokambi ya ekolo alakaki bato 2 mois ya ofele ya mai na courant. Nzoka nde na bakwe mususu bazo bénéficier na ngote. Na yeka na misana ko yebisa bino ke eza passe na RDC. Mokonzi ekolo a lobby mais na bato balandi na sena ye po ba exécuter et commune de likam. Alors bilili yango moko loba biso toko koloba na pesa bilili te. Na yesa bino mbala o eza TV za radio te. Bino moko bozwa bilili bomona ndenge nini bandeko balala kite. Bandeko ba telemi et puis na toujours na période ya mabe koleka bino mo boyebi maladie ozo boma. Lokola corona ezalité. Vraiment maladie moko mabe makazo senga ke toza distance à 1 mètre. Ezo senga ke toza na bandako ya kobombama. Mais na capitale là je vous dis ça passe. Et ça passe makasi parce que na ba kamba boye. Ndenge ni maladie ngo ekosa gravité. Ah, neka na lo baranza ma congolais. Faut se regarder congolais te. Et ça passe mais maladie eleki na poto. En tout cas sans plus tarder, bozo na image bo mona ndenge nini bandeko bazo lela bandeko bazo regretter, bazo bénéficier na bango na makambo président de la République à l'Obakité. Alors, bozo image bo tala bino moko. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bon, toza wana bureau ya SNEL na commune ya Nsele, précisément pembeni ya CNPP. Oui. Mais tozo mona entroupement et belé eza ya nini? Oui, entroupement est lié par rapport au courant. Parce que le chef de l'État a fait qui ordre à l'objet, Moutounio Soto a la servi dans le courant pendant 2 mois. Na mai. Mais il y a ofélé. Mais jusque là, tokot saki ba kombo na biso na ba coupion auto sombela ka courant depuis lundi ti lelo to tika ko za la servité siko to futi ba transport aller-retour nande pe ba transport en mati to na difficulté makasi po to zo courant na chef de l'État pesi biso. Alors siko yo nini obozo senga na bakonza mboka obazo landa bino siko? Oui, bakonzi mboka to senga na bango nini. D'abord premier mokonzi eza chef de l'État tolobi esengela landela bato nyonso o baza ko appliquer mibeko aza ko pesa la lettre te apesi biso eloko meto za servi na ngote to ana besoin ka keno bakonzi mboka basala nyonso ke biso to zwa courant wana et puis mai wana na ndenge sengeli. Et puis question mosusu eza boye boyebi situation oyo eza na monde Covid-19 épidémie oyo est frappé monde mobimba y compris na biso toi déjà na 200 quelques cas. Oui. Alors message chef de l'État ezalaki que
Batou, bozala ebele boete. Normalement, il faut bozala distance à 1 mètre. Mais tout le monde a bien boé que ça l'entroupement awa, les bossa bureau ya snel et ça mala muto za mabe. Premièrement, ça mabe. Mais bangonde ba occasionner yango. Ba occasionner yango parce que ba servir biso à tenter. Yangonde ba occasionner yango eza tellement mabe parce que maladie wana eza ko éviter que bato baza l'ensemble. Vu que ezaki bato baza l'ensemble était mais bango ba boy ko servir biso à temps, yango bato baza dans les besoins aux courant. Papa moi biso bisika oyo toye pona courant depuis lundi. Donc pour la gratuité bakomi balingi bateka la biso coronavirus na gratuité na bango ya courant pamba. Batika biso to bando somba ta courant to banda somba. Bazo nka ya mbongo wana to bando somba kaka. Bazo nka ya mbongo wana to bando somba par rapport à to ya to sala entroupement ebele boy. Eza bien té. Mais boy bité que entroupement oyo soki oza contaminé batu nyonso awa. Gouvernement de l'ingété que la biso coronavirus na gratuité ya courant. Balingi bateka la biso coronavirus na gratuité ya courant. Balingi bateka la biso batika biso to somba courant de to somba. Baza sa mbongo. Pour la gratuité au chef de l'État lobby bosengi nini na mokonzi mboka oyo azolanda bino sikoyo ba changer ba organisation na bango ya SNEL baluka moyen ya kosala bien bato bazala ebele awate eloko oyo eza électronique à cause ba numéro ndenge bazaka ba numéro bazongisi biso ba crédit na numéro bazana ba code na biso par rapport à tout ça la ba entroupement boy eza bien té donc balingi bateka la biso gratuité ya courant na coronavirus. Boza a depuis combien de jours? C'est déjà 5 jours, une semaine, depuis lundi. Pendant une semaine tout ça. Bonjour papa. Bonjour. Peuple congolais, vraiment tout souffrir ma casse. Il y a des fois, si biso ba courant na ba mai to futango gratuitement. Wana mokonzi mboka ebimi na monoko na ye. Mais façon oyo komi na mboka vraiment boeta la troupement boeza facilité pour tous les malades. Eza facilement. Tozo uta misika ba mususu ba o bazo uta ba campem côté roza courant. Des fois to sali une semaine. Boye bozo futa ba transport oye de tongo ti à 16h ba kangi biro na bango ozui ata crédit en hôtel. Il y a des fois ba maman mususu bazo ba koko bazo souffrir boye eza bien ta uti musika. Ya komi loko la copie na bango oye na mbongo otie na poche omemi oyo na omemi agent na bango na nenga mpanzi opesi ya kota bimisele au crédit. Ya des fois so katale longino ayebi ote okovanda wana de tongo ti 16h. Mususu l'été, mususu va ndako mais soki amone lo nya mutu mususu ya des fois mona apesi crédit na facilité. Donc tout ça souffrir ma casse vraiment. To sengi na bakonza mboka botela biso problème o boye peuple da soki malade eza na mboka to okufa facilement parce que peuple da boye tout ça déjà ebelé. To zo ya boye pona courant na to lembi to zo nio komanga ka boye to lembi soit bozo ngisa biso courant na biso to ngako binisa mbongo to so mi crédit to so ninda. Wana eza machine ba basali yango. Il y a des fois on cause na bandako ba flashele biso bani na biso à partir ya machine na bango et yeti na bandako facilité. Courant oyo bazopesa biso nyonso fele ba congolais to bénéficier biso kutuka courant ya pamba côté mais maninga courant na centre vivre ngo na maya ofele pendant 2 mois siko courant oyo ya biso basi bazui ba papier basi ba petela ngo machine et comme to pesa mbongo to pesa so mbongo de wato zo soma to zo kabela biso courant biso to za ba congolais faut to bénéficier pe na yango okoya ko tia mulongo bana tongo 16h tant les âge na ngai bana tongo 16h 17h na le loro te la vadika pona za courant siko na ko so yango te hein pas changer le modèle ya ko salela bazana ba numéro ba compteur na biso ba flasher biso courant eza nini hein bosenga sumba ko senga sumba to ko sawa bosengi ni na bakonza mboka bazola to sengi na bakonza mboka batalela biso lo lengi bazopesa la biso courant e pa eboye na kinkole to zozwa te oya bana tongo ti 17h ole lokote et puis balobi to za la distance na modèle obo to za la distance ndenge nini to za la posa ko ba pesa biso batalela biso likambo balobela na likambo ya Congo to za la quand même sérieux makambo ebongwana to koma bien kitoko te. Oui, na bandi bo wuchu kola na bomoni ndenge nini bandeko na bino bazo déclarer vraiment ça la passe bazo la molili bango kuti bazana courant ya kosomba SNEL a chaba système moko ba compteur bana poto a na RDC donc SNEL azana particularité ne wa kala courant boyeba mais comment pe na système ba quartier mususu ba courir kuma ya kosomba il faut somba kuna carte po eya ba bato na pe bazaki na droit pe ba bénéficier pe courant ndenge batunyo c'est parce que
Tant on connaît quoi la personne qui moyen d'ingisa na koloba ete courage la ofele na mai akata akabola ki ba catégorie. Donc c'est-à-dire nyonso eza ofele. Et comme il a un chef na ya SNEL ampandi wana ba pesa mbongo balomba basala nini donc ezo pesa passe. Omoni ba bilili ya boye soki na sekati na ebite chef kati soki boko zo bilili ya boye parce que bo la sami bonka gombe. Bozo la sami a commune oyo ezo évoluer, bozo la sami place oyo ezo évoluer parce que mona net que oui ezo to sama. C'est bon que ne peut ba bisika oyo parce que ba bisika ko bien on ba banlieue. Boki depuis la bisika population souffrir ba maluku na ba kinkole na ba mikonga na ba masina ba changu ndo bo remarquer que est-ce que ya solo pena kuna bazo tosa ponga mona se mino ke na ebi muninga moko e bisika avanda kana changu ba pesi bo ba farti ya SNEL ba farti ya SNEL yaki et puis bazo futa ngo ba se mo ke so oya ko boya ko za farti ba ya ko kata e courant bande ko mameki ko réclamer babi boko réclamer mo ke ko sa muto ala ka kibino fele aya tam to ko ya ko kata bongo ya wana ya ko zongisa vraiment na éviter ce ça passe entre ta coronavirus zo déranger partout bon siko ndenge batu ba kangani boye ndenge batu ba fandi ya ko donc le quoi la liboke ya kata sardine pona ko ça ko revendiquer droit na bango oyo l'état pesi bango. Allez, ceux qui mutu moka za kate na minito combien de batu bazate na minito combien de batu bazo kufa botana ba image mona ndenge nini na RDC ceux qui nzambete za mawa parce que na kafi ya ko kanga maka ya boye malade yango moni to so comprendre ezate ezaka mawana nzambe bozona image botana ndenge batu bakangami alors siko to éviter coronavirus ezali to ezate to ezani to ba to sa corona to balanda courant pour on peut bénéficier makambo ya kozala pe ofele ya courant o mokonza lobaki vraiment bozona image zo pe ça passe ndenge ba document eza likolo kuna sima ya camion Papa, bonjour. Bonjour. Oui, micro ya CKTV qui ti awa juste na Infobank pour na koyeba ndenge ni gratuité au chef de l'État lobaki na électricité zoleka. Alors tozomona entroupement ya bato ebele awa. Ndoka boyebi situation ya mboka na biso ndenge ezali pena mokili mobimba épidémie oyo frappé mokili mobimba pena mboka na biso Congo. Alors bapekisi entroupement ya bato ebele mais tozomona bino awa entroupement ebele eza malamu te pona propagation ya virus oyo bato bazotelemela ntango nyonso tozomona bino ebele likambo eza nini ezali courant balobi ofele olie bayebisa biso tofanda na bandako batinda bango balobi toyawa mpo bapesa biso courant alors courant boyo maladi mpo ezwa moto eza pashi nde tozonioka mako olie batinda courant ndenge batindaka so bamoni 2 mois ekoki bakati après tobandi kosomba tala tozonioka mako lelo 5e jour tozosala awa tozana courant te osengi nini na bakonzi ya mboka omosenga mbongo bazosenga mbongo combien 1000 francs bosengi na bakonzi ya mboka osengi na bakonzi ya mboka bazolanda osi bakonzi ya mboka bapekisa bango batindela biso courant na bakontere batindela biso courant na bakontere tosala na bakontere ekomi mpo tozwa courant ofele au président de la république alobaki ekomi biso na SNEL na courant ya ABC na mikonga na Infobank il faut futa mbongo 1000 francs eza ekutu 2000 mais ekomi 1000 francs po oyo ozwango pasi donc bango besango na pasi nani apesi mobeko wana ke afa bozwa il faut bopesa mbongo bango koko baja SNEL baexplike bino te ntina nini basenge bino bambongo alobi boye po mbongo wana eza po barapidité banozwa transport ote bana mituka baza bamiyibi. Bonjour papa. Ok, toye pona bapesa code ya courant ya ABC bango baza na numéro na biso ba adresse biloko nyonso to
il faut batinda mbala moko code na ba compteur siko tala toye 5 jours tozo kangama moyen ya kozwa malade ya kozala facilité nde bango tozo senga bakonzi bango batinda code na ba numéro na biso toya wate des problèmes ya ngwa bazana ba numéro na biso ba code biloko nyonso tu bazana ngo na machine na bango batinda automatiquement 5 jours tozozonga bakomi ko senga ba 2000 francs bakomi ko senga ba 1000 francs parce que l'état lobi que ezaya ofele parce que tokosala 5 jours tale belé ya bon osengi nini na bakonza mboko bazolanda bino siko tozosenga bakonzi ya mboka babenga bango bayebisa bango bacha mbala moko code wana na ba compteur na biso tovanda na ndako ngai elo nazosenga na bakonzi ya SNEL bamekana kosunga po tozomona makambo yango ezokepe malamu fale bakabolama na ndenge ya malamu quartier na quartier mutu nyonso azonga na ndako na ye bango moka ndenge bayaka kotikela biso nini bacompteur ndenge bayaka kotikela biso batika kaka baya mpe kotikela biso na bandako kaka bongo po boye population eleki ebele ekosimba te basalaka système bango moko bazoya na bandako baye batiki bafartire ndenge batikelaka biso ndenge basalaka bacontrôle bayebiki yayo ezali batindeli oyo yayo ezali baye kotika po modele oyo mpenza ekosimba te population eleki ebele makasi bakokoka te bato baleki ebele elo mosusu mpe na ngai naloba bakonzi ya SNEL basunga biso bakontere yango bakomi na bango koyiba neti lobi tolali te butu mobimba bapikoli bayibi bazokanga bato na bandako soki tobi tokende na se kuna epa na biso komona bayibi deja bon mama motuna na ngai natuna bino boza population ya quartier oyo alors boyebi fléau to maladie oyo efrappe monde mobimba coronavirus. Alors, message à chef de l'État et à ministre de la Santé, et ça là que base à la distance à 1 mètre pour éviter la propagation de la maladie. Alors, tout le monde a déjà ya kokangama, batu ebele pe mamususu likola mutu mususu. Alors, bozo mona te ka ezama be pour la propagation de la maladie. eza mabe makasi omoi neti na mboka mindele na États-Unis batiaki mutu makasi kaka ndenge biso bakongole tozotia batiaki mutu makasi baondamona kaka neti maladi yango eza te mais sukasuka baye kokoma na maladi makasi mpo bazalaki na mutu makasi babandaki kondima te eza mpe kaka neti biso soki tose respecte mutu avandi na ndako na ye bakoya kotikela biso na bandako soki toboyi mpenza tobike tokoya kozwa te bino moboya kotikela biso bakoya kotika mais tellement tozoya oya sala boye oya zonga boye balonga mino na beya te balonga mino na mbeseke soki mboka nina wana botambola oyo eza neti kokabela bato bamaladi biso bakongole nde toyokaka te soki tovandi biso mo na ndako mpenza tovandi na kati ya ndako toboyi koya boye koya awa kotambola bakonzi ya SNEL bakozwa mesure nini ke bamoni ke population ezobanga maladi bango moko baye kotikela biso na bandako solution ezaka wana wana eza boye miso babeti une semaine bamiso babeti 4 jours ezaka eloko moto na moto azonga na ndako na ye avanda na ndako na ye mpo bazwa moyen ya koya kokabola na bandako oya boye toyokaka na biso te bamindele soki bakomi na maladi ebele likola mutu makasi mpona nini ke azomona kaka ke te eza te ndenge eza awa solution eza kaka yango wana pa osengi na bakonzi ya mboko bazolanda osikoyo ngai loko nasengi na bakonzi ya mboko baolanda biso en tout cas na biso na commune ya Sele awa tozosouffrir makasi likambo ya courant tozosouffrir kotala ndenge ndeti ngai nasalaki 3 jours mpona koya kozwa mpe en plus tozolela bakontere yango bazoyiba lobi kutu nabeli likolo koya kowumela awa nake na ndako boye nake kobela kontere yango mpe bakomi na bango koyiba
tozoyeba te tobandela wapi tokotunela wapi awa totuni balobi tokende na polise sikoyo la polise nde mutu ekozongisela biso bakontere yango ayo eloko bakonzasenge mpa bakonza mboka basunga biso batya sécurité makasi batya sécurité makasi elaka juste na bakisa mpona baéclairage public éclairage public so tosombi crédit bakataka biso 1%, mais l'éclairage public epelaka te place mosusu tokoma oyoka so omoni éclairage public ezopela bapesaka $10 éclairage public epeli donc ekoma so moto opesi mbongo éclairage public eleki tandis que na bafacture so tosombi courant bakokata biso 1%, donc nde toza botwaka molili so topesi bampula bandako te éclairage ekozala te mais baéclairage public ezali epelaka te bakataka biso donc insécurité mpe eza naoka na kati na baoyo lisusu makambo babaki oyo baza na possibilité ya kolancer bacrédit na bacontere ya bato ekomi tokoma kofuta bambongo tokoma kokanga makanga boyeboye sikoyo moto azwa maladi ndenge nini azwa maladi na bino moko population conscience ezosala te ke kokanga maboye eza mabe bopesa en distance à 1 mètre mpona koevite propagation ya épidémie ezofrappe mokili ndeti supposeke nde toza boye bato baza ebele soki tocrée espace à 1 mètre bato mosusu bakokoma ntina prince kuna bato bakoma ntina prince na place bato bakoma ntina prince bacrée babiloko wana baza na possibilité ya kolancer na bacontere na bamachine na bango banimero bato nyonso baza ngo na bakarte ezali batindela bato lokola babeza ofele batinda na place to yawa baflashe yango nde baflashaka crédit chef mpona entrepement oyebi situation mboka eza na yango épidémie ezali yo mpoza responsable ya SNEL chef tela Congo calme descend dire oui balandi aseka ndenge ka bauti ozwa bilili vraiment eza biso te tokoti makambo moko te mais biso toza tv oyo ntango moto bato bazobenga biso société mpona intérêt oyo eza normal toboyaka te koya na micro na biso balandi bazwa temps ya bamona bango mpo balukela bango mpe basolution ndenge ka ezalaka en tout cas likambo tozalaki nango ezalaki problème moko esalamaki na bibwa na mikonga kuna donc bazobénéficie na intérêt ya président de la république te eza courant oyo asombaka ya kosomba mais ntango président apesaki accès apesaki mwa avantage wana ezalaki mpona motu nyonso mais tozoremarke même na matete tokendaki mpe na bilili biso na matete vraiment bakomi na bacondition oyo président de la république alobaki te bozala banimero bakrase ya motu nyonso bolanseli motu nyonso courant abénéficie ezosalema bongo vraiment ezopesa pasi parce que nani aza chef ya nani ezoyebana te président koloba ndenge mosusu bango moko bakonzi ya SNEL basala ndenge na bango boremaki meme bilili tolingaki tosala meme topose bango bakestion bazokima omona meme reporter azokenda micro na caméra boye vraiment baevitaki batosolola bango mpo bayebi ke baza bavictime bango basala yango makambo na nko alors meki kobunda totia bango micro aseka vraiment bango moko baloba est vrai ou mensonge oyo bakilia na bango bazoloba mais bakimaki micro bakimi micro aseka seke baconseil ke bazosala oyo président de la république alobi te vraiment mpona lelo tosuki en émission na biso ezalaki juste kaka mpona kopesa mpe bandeko mpe mwa opportunité to mpe occasion ebomona bango mpe na bilili ndenge nini parce que bana po tio bokoyoka kuna ke kuna Tshisekedi oui Tshisekedi aza problème te il est président apesi faveur na bato ne po amoni bato bazobima te bato baza na bandako bamisala eza kokangama alors bafuta bomongo nde nini mais babisika oyo maloba yango ekwei lokola likolo mabanga
ne ka zo ba so boki maloba ko mabanga ko bota na ngoti de ko na ko mabanga bango bazo tika ba commune eza évoluer kuna po bazo banga bisika bango ba konzi bazalaka mais ba commune mususu o ba yebike population des plus mingi kuna bazo équiper bango te mai ko kata mai mona na sona misute mai ko mona ka ko mona kana butu na ba ina dezia kuluna pa lobi na za wapi ko lobo bima na boboto ka mai ngo kuluna pa ina lisheta kata sikoyo okima kuluna to ozo avantage otoka mai eza passe pesa passe makasi vraiment na regret ndenge nini bozo to sate bozo mai bokangi bozo courant boboyo bite ya mbongo na sima lango dame koleka ote président loba vraiment ezo pesa passe vraiment pona lelo banandi to soki a chef katika ndenge zalaka bana no bazaka to sam salaka ndenge za vraiment ba merci to pe ba mbote na ngai na ko pesa mingi na yemo le réalisateur les gars réalisateurs fils netika okungu netika ezalaka yonde kumya na ngwende pona bilili aboye soki yote bikaka pona ni te ko bot na bosa ni pete mes enfants adère on a c'est godi grâce en tout cas binu yango wana sans oublier pe yanga ya motema bikaka les papas Claude Nasibo vraiment na baleki nanga tu Laetitia ba Rotin ba Yuyu vraiment la pesi bino ba mbote belé igwa kenda tala kaneni to bossa na te bino na itakuna ba avantage belé metela ba no RDC toujours ba des avantages sur service traiteur ya mobange ya yemoko la patrona katika pesa. Bonjour, comment nanga ezali Mama Kati Kapesa nazali la patronne ya service traiteur Kati Kapesa nazali juste ko s'occuper na biloko o nyonso etali biloko kolia ezali domaine na ngai. Alors batu nyonso balingi ko contacter service traiteur Kati Kapesa basengeli ko contacter ngai na numéro ya +1 309 857 28 60 28 ou bien na home phone bakoki ko contacter ngai na +1 309 981 28 95. Alors lelo ezalaki mokolo ya fête ya mariage religieux ya ndeko na biso fiston na Beni. Alors ngai nde mutu nazalaki na bakusa ya lelo. En tout cas ba invité nyonso to servi bango kitoko balie biloko na bango nyonso mutu nyonso sepeli et puis biloko nyonso mutu bandai kozwe ezali toujours ya moto. Vraiment bon contacter toujours service traiteur Kati Kapesa Mama Sommet bokozala de site nazali wana pona ba marié nyonso ba futur marié ba nyonso ba bali vraiment so ba kosa ba anniversaire ya ba mariage na bango tozala prête pona bango to servir bango mais mingi ezali pona bino ba célibataire bo contacter Mama Kati bozala vraiment bo hésiter te bo contacter Mama Kati parce que Mama Kati biloko na eza toujours à chaud. Galesbourg, Mammouth, Peoria, Kalamazo, Bloomington, partout dans la pona bino nyonso. Bo hésitez te, boya, hâtez-vous parce que ma place est limitée. Olingi koya, osali réservation na yo, obengi Mama Kati et puis oyende basala masolo, to beti masolo pour te confirmer réservation wana. Alors, tant que obengi Mama Kati osali réservation te, o confirmer pe yango te, alors to kozala, to cancel réservation na yo. Boya ebele, Mama Kati azapona bino ban Amérique, Mama Kati alingi bino mingi, Mama Kati amoni kolela ban Amérique, bato baza kolela na ba fête bazole biloko mobeso na ma fête bazole biloko ba makila balobi Mama Kati ayepona ba onyonso balelaki ayende ko pangusa ya misu na bango ba jeune marié boya boko sepela et puis ba invité na bino ba koza toujours au sepela boyebi ke fête ezala nde kolia na komela soki kolia so kangi masolo alors fête ne kozala. Bonjour chers internautes, nous sommes sur votre TV PPSV Service. Nous vous invitons tous à prendre notre service pour vos grandes manifestations. Et on était comme celle qui vient de se passer ici avec le frère Fiston et la sœur Bénédicte. Magnifique. Le service a été impeccable. J'ai bel et bien aimé l'homme qui était derrière les caméras. Vraiment, il est waouh.
Et sans oublier, nous voulons aussi vous parler du service traiteur. Maman Katindumba. Le service était OK. Nous vous appelons tous de partout. Texas, partout, tous les 54 États. Nous vous invitons à appeler ces services. Le numéro est là. Si vous voulez, le numéro est là. Je pense que notre caméraman pourra tirer un peu les numéros. Appeler les services. Service traiteur Maman Kati Kapesa. Service traiteur. Vraiment, vraiment. En tout cas, chose pour bien. Benga Maman Kati Ndumba. Maman Kati Kapesa, en tout cas, biloko kitoko. To lié na fête ya frère Fiston. Lora tozaki na Kinkole, lora tozaki na Maluku. En tout cas, liboka bien. Ntaba bien. En tout cas, Maman Kati Chitunga. Nazoba ki na kata confinement, biloko toujours zolambama. Mangulu mobo ya koyita, mangom même robo ya bouillon, ça la bien net ka système na poto mi mobo yebi, oye, au 5 commandes, au leki kana mo libanda ba déposer na système ka ba 1 mètre, ça la corona. Mais toujours service ça marche, faites nini. Donc service ça marche. Alors, sans plus tarder, tout le monde une émission prochaine. Ciao.